te mama. Semaine elingi sila. Mama na ngai. Yako bongisa bana semaine bako banda klasi. Pamela. 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 Yaya. Yaya Alberto. Yaya Patrick. Hey. Tole mina kobele la yo mama. Yaka. Yaka. Kombo ye Pamela Akashi Lutaye, 40 ans. Congolaise à Bunga Kibongo depuis le 14 octobre. Ye akenda ye kotika bana ye na kelasi. Ata na bana mibale, mobile na ye azali italien. Tozali bongo na mboka Italie, précisément na Serea. Voilà. Ye akenda kotika bana kelasi azongite. Abungi, babandi ko lukaye, le 20, baye komona nzoto na ye, dikolo ya lac ezali ko flotter. Kasi famille endimi liwa ote po batungu samaki makasi. Il paraît Laetitia, il paraît Pamela pardon abanda ikoyebisa bango déjà azana ba menace ta mobali na ye. Est-ce que mobali na ye mutu za involve na liwa wana to ndenge ni epesi pasi camarade na ye kutu a témoigner yango to kosola nango awa biso na bino. Enfin, drame au Salamaki na aéroport international ya Njili Zolibongo na Kinshasa au tomona kibongo soda JR aliko ndongwana mama moko baso lobi azali avocate monsieur azali magistrat, on n'a pas compris mais qu'est-ce qui s'était passé réellement les lots ko expliquer yo eleka ki ndenge nani nde ataki maman akane ko sai na aéroport bokoyoka yango bili ndenge commerce ke bleki na yemoko to ndeko na ye oya tindaki na aéroport azali bongo ko témoigner. Encore makambo ya BBL ye mwana mwasi oyo komona ye Laetitia. Laetitia akendaki bongo kosalisa BBL na Turquie akufi. Ba liboso akendaki kosalisa mabele esimbaki to ipare azongi kutu douleur na nosilité azongi bongo akende kopatala epe simantere pe sindenge nini epesi buzoba mwana mwasi oyo akufi ye komona ye Laetitia. Tokozongi na wakana émission ya lelo. Kaka nangola, totika nangola epai wapi papa atumbi mwana na ye maboko pona mwana akenda ye kozwa kaka boudin akati boudin yokaki nzala fungoli figo akati boudin epesi papa kanda azui maboko ya mwana adindisi na maya moto o likambo ya somo boye ndenge nini yaya yango tokosolongo pe na émission ya lelo. Toke de bongo na Côte d'Ivoire epai wapi ba comprendre comment que nous devons valoriser les langues africaines na Côte d'Ivoire ba bandi bongo kotanga lingala officiellement to yebi ke ba dongola biso misusu ba voisin bataka kaja lingala na ba école na bango pona ba se infiltrer ba ko ba bongo ba congolais mais pourtant na Côte d'Ivoire ba kotanga lingala pona koyeba kaka langue africaine. Voilà ce qu'il faut faire. Merci na Côte d'Ivoire, va comprendre, va bandi yango déjà tokozongo la on na émission ya lelo. Aujourd'hui nous allons apprendre la langue congolaise qui est le Lingala de Congo Kinshasa. Suivez mon tableau. Les chiffres de 1 à 10. 1 moko. 2 mi balé. 3 mi satou. 4 mi nei. 5 mi tano. On a mis sur Denis Lessi, chez notre frère Denis Lessi. Ayaka epanangai mokolo moko aserepantaki alobaki to bundisa yo to sangana na ba pasteur to sala yo mabe to loba makambo ebele ngana lindisi na binga za problème na binote bako chabe ba image mokolo moko ayepanangai alobi ba bimisi biloko libanda esika futela kana ma campagne eza soni soki ba filmer yango bako lakisa na télévision pesanga mbongo nasilisa likambo yango na bimisi mbongo na pesi ye likambo ezali deja na parquet po akende kosilisa na bondela mpo na ye afukami na bondeli azobenga nga pere bondela mpo na ngai nga na mwasi na ngai ezosimba te ngai na ndako na ngai makambo ya televizio ya kofingaka bato kolobaka nga na conseiller ye zamba tika banzela wana ya mabe na bondeli mpo na ye epuis atémoigna ye moko ke Nzambe amimoni sepa na ye, Nzambe apamboli ye na pamboli ye, atémoigna. Mais eloko nini ndeko nga na salibino, nga mutu naza kwede, nga mutu nazo bondela, nga mutu nazo partager, ezaka yote na ba mususu ebele. Natika ka matanga te, natika ka mutu na problème te. Eloko nini na salibino,
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokoye télévision, merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio Lokole masolo esika pizo kutela chaque fois pona ko solo la makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala benganga itata pelende voilà partout esika bozali na sengi na bino bokota boya to solo la makambo zali ko leka na communauté na biso epesi passe ya kosakana te baliwa epai Koziki sabatu epai, makamabe epai, bisengo epai, koto kuna BBL, koto mdadini na mai. Finalement, on ne comprend pas communauté oyo ezali ko kendenge ne pesinga ipase ya kusakarate ya toko solango awa. Soki mbali boso yo omona biso, osengi na yo o s'abonner. Yo o s'abonner na chaîne na biso oyo et puis soko s'abonner ko bossa na te ko fina bongo cloche ya notification pour na orataka ba programme na biso ata soki mu kete papa mama il faut toko ma 45 000 abonnés sunga biso na retourna papa na retourna yaya moi si yaya mobali est-ce que o s'abonner déjà et puis to partageaka toujours surtout partager vraiment communauté oyo ekoko babongo mu nene ya to ko solo la makambo ebe na émission oyo ya suka ne ekozala disparition ya Pamela et puis dessin na ye pour nini mikolo ekomi kaka soki mutu abungi suka na ye akodina na mai bakobimisa nzoto na ye na mai. Pourquoi est-ce que les Africains meurent comme ça? Ils ont pesa mutu ko soit Pamela azalaki na ba problème na foyer na ye to nini Pamela ye azalaki bongo congolaise avandaka na Italie famille na ye pesa kuna mama ya 2 enfants abala bongo mundele yo muto lingaka ko bala mundele na na saka bino ke bindele basaka extraordinaire papa fiston opekisi biso to bala mundele tente papa fiston opekisi bino te polo baka de coloribus and gistibus non put disputandum. Des problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas. Ce qui est lingaka mutu mwi nunga lingaka mundele. Yo lingaka mundele ya lingaka mundibu. Donc mutu na mutu asana ndengene. Okuna lingaka chinois, okotoa lingaka indien. Donc to koboya yango te. Ndengo metala mobai nini oyo ko linga. Tala moi la mwasi na biso oyo na 40 ans seulement l'âge de fleur Giewana akei. Atiki mutu ka pembeni disparu azoko mona te qu'est-ce qui réellement passé yango tokosola awa na émission ya lelo tokosola pe sous makambu ya BBL olo oyo ezali ko bonga batu bako yokate to tambola ki awa pratiquement un mois na makambu ya BBL nandi kuna me bato bako yokaka kate ko sala ka BBL tala Laetitia lisusu akufi tokozongela ngo kaka na émission ya lelo voilà. Kasi ya moto kuma kuna tika to développer dans le mois de 3 makambo oyo moni bongo na sommaire. Toko banza liboso na drame oyo esalamaki na aéroport international ya Kinshasa et pa wapi to mona ki JR abanda yiko beta mama ya batu bakati lokola utu mwasi na ye alambela ki eteke na aéroport nzoka nde mwasi ayeko zoba courrier to koli na ye na aéroport aparka ki malam aparaki libanda. Normalement, la bise a reçu 5 000 francs sur le côté na kati aéroport mais par les banda et ça la ka ofele mais JR il faut affouti ça y mbongo. Qu'est-ce qui est réellement passé histoire ngo et pesi biso mutu ko so ba misu balobaki maman oyo azwaki masasi ya kufi te mais tolobaki ya kufa kite parce que commandant congolais Anderson de Djobou mon ami personnel alobaki yango ka kufa kite azaki vivante balobaki asali magistrat so ba azali avocat ya solo to alukuta kasi leki na ye atende biso audio a boyo kama makambo oyo ndenge e lekaki ndenge leki na ye moko ako expliquer ye azalaki wana yoka pendant ka do expliquer beaucoup mona photo ya mama yango ko défiler wana ye na JR wana to landa. Bonjour bandeko. C'était quoi dada kendo zolanga ko limoko uteke Lubumbashi akero zolanga on aéroport a comme wana cousin a réceptionné collègue bisa binan kokota non kutute nasina zu koli lo gare futa ba frère anene ya parking nasina zu koli zelanga kara na obima nango c'était 3 colis le cousin nazo abimi nango pe dada sko ke vers ba colis po ba ya kotia na mutuka nde mura moko ye wana po bakende na petite sœur Grâce atuni Grâce wapi kolo mutuka o ayebisa lo abinga modada dada bi chauffeur ye wana
dada pusani o pesa ngambonga parking dada bi o libanda ba kuma ko futa parking nga na gare libanda puis nazo kende nanga déjà oza liboma o lobake libanda o pesa mbonga parking dada o na liboma ndenyo ndoza liboma nga na o pesa mbonga parking de na gare libanda puis na o kende na mbonga o pesa te o pesa mbongo e bandi discussion zela kasi na tobolo ba pne nde dada biso tobolo ba pne na ngai na o filmer yo dada bi na o filmer yo nda bandi ko beta yo filmer nga bandi ko beta dada nda beti ata pendant 30 minutes ba muka mususu ba poussa na boya charger nene munduki atel nene bal na chambre asa ko isi dada na se dada na se ko na sa zolo ba tikanga ale le temps dada zolo ba muka moka poussa mpona ipse atie bal na chambre makamnyo ngo sala ya moni mora na poussa ni abrake sko mora na abrake mora nde dada eko telema abendisko singa munduki na lingi yango na liboko ne 2 fois et celle ko égorger sko mora moi est-ce ko ajuster munduki bien exacta zo wel sakaka luka ajuster ngo abeta dada na nzoto nde pa bale bimi nde bozo mona ba image wana nde dada eko benda epe ba kwei na ye nde ba mura mususu ba ye wana ba weleli ba longoli chargeur ba longoli deuxième balle ezaki na chambre nde moni wana événement donc un peu l'historique yango wana voilà wana ndeko ya mama oyo événement de l'aéroport yango wana to ke sika ba bité azali avocat to magistrat to bité mais histoire wana ndeko na ye propre nde a expliquer yango wana je to senga na ba konzi ya ba soldat ba tchaka ba soldat ali discipliner soldat aina musala ya ko protéger intégrité territoriale mboka ba civil pe ko batela ka bango mais soki ekomi ya ko bundisaka ba civil boye kolanda mbongo ya parking même si il faudra payer le parking est-ce que et sengel na soldat nde a senga monga parking wana je ne sais pas comment ça se passe mais je crois ce soldat doit être sévèrement puni et puis ba ninga na ye comment ba ko beta moto civil moi la moi si peut juste pendant 30 minutes bin mo vandi bo ça la télé ko mo te boza ko défendre je ne sais pas est-ce que l'aéroport kuna ba caméra mona gité pour secours et anoki tala kunseki tala kumamba je crois le ya bongo et koki ko sala malisusu te voilà l'isolo ya Laetitia ça fait couler beaucoup d'encre Laetitia ça y na 29 ans afandi wapi boye Laetitia asayi na 29 ans asayi mama ya mwana moko akende ko sala BBL na Turquie akufi na ebité BBL ngo basala ngo na Turquie to basala ngo bisika misusu ba BBL ngo pour ça BBL pour na nzambe asali yo lolonge ezali mais yo lingi ota ba chirurgie esthétique na ndenge ngezo ko pesa ngai mutu ko so tango bazoko yesaka bino batu bazoko kufa bino boko so rango lokolo aventure na ça coûte la commentaire ko sala te parce que ça fait couler beaucoup d'encre Laetitia angolaise ba liboso ba ndeko katoloko za congolaise pour Congo Kinshasa Congo Brazzaville Angola kaka eloko moko Batu bana ko katali bosa zali congolaise mais ba ko découvrir que azali angolaise pourquoi parce que tangu ba concert na biso mususu ba ndeko comme ba sala émission famille na ye ko réagir o ba na droite ya ko laksa mwana bango ndenga kufume zali information tangu ba bazo ko laksa ka yango bo ezali te pona ko nuire surtout biso ala radio le koto ba to ba ka information pona ko nuire te mais pona ko sunga et sika ndeko kwei yo okoya te to lakisa ki awa bande ko ebele ba foki na BBL awa. Ça qui a conséquence au BBL et Zalakanengo. Oui, ça peut réussir comme ça ne peut pas réussir. Et qu'on peut réussir momentanément et réussir pendant quelques temps et puis combien de bateaux pasuka ba liboso na BBL wana tozali koyo kakakate. En ce qui concerne les titres, il paraît à Kenda qui a sali. Ma belle boye et qui ceux qui peut miner on ne sait pas mais à la qui n'a douleur. Il paraît douleur quand les silagité à zongi akili susu akende kusala siko cimenterie et pesi buzoba akufi. Vous vous rappelez, il y a eu la race sur opération là lipongi et tu ne vas plus te réveiller. Et pesi passe ya kosakanate yo kan de quoi expliquer liwa ya Laetitia akufi na Bible na Turquie. Passe hein, à la en Europe ouais, quelque part en Europe akende ko sa Bible na Turquie. Là na histoire Laetitia. Bonjour la famille, bonjour peuple congolais, partout où vous êtes dans le monde. Ça fait beaucoup de larmes et de tristesse que je vais vous informer la mort de notre jeune sœur Laetitia. Elle est décédée en Turquie en allant faire les chirurgies esthétiques des seins.
Ça fait très mal. Je suis venu lancer mon message à tous les peuples africains vivant ici en Europe d'arrêter d'aller en Turquie pour aller faire les chirurgies esthétiques. Ça va vous amener à rien. Regardez Laetitia Ingen, trop belle, que je la connais personnellement comme ça. Elle est décédée au coma. Elle était au coma en Turquie. Laetitia, elle est partie suite aux chirurgies esthétiques des seins. Elle avait déjà fait les chirurgies esthétiques de fesses. Maintenant, de lèvres et des seins, elle est partie. Ça fait très mal. Je suis venu lancer mon message à tous les peuples africains, tous les peuples étrangers, d'arrêter d'aller en Turquie pour aller faire les chirurgies esthétiques. Que les hommes ne vous trompent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens ici, en Europe, qui vont dire non, moi j'aime une femme qui a beaucoup de fesses. Toi, tu cours vite en Turquie pour aller chercher faire plaisir à cet homme-là. Aller faire grossir tes fesses. Aller faire grossir tes seins. Regardez Laetitia, elle est partie si jeune. Je suis vraiment émotionné. Bande konanga ba Congolais boti kamakambu oyo okene na Turquie ko kono sa masoko, ko sa mabele, ko sa ba lèvres. Laetitia yo akufi bande konanga yi. Nandima TikTok ya kotika biso boye. Na sali vidéo o konterpeler biso nyonso bana basi na bana mibali biso nyonso. To conseiller surtout basi na biso. Batika. Dans une émotion, Laetitia Oyo, moi, un très gentil, trop bien. Tayo akufiatiki biso bandi konangai esali ngai pasi mingi Christelle Blanche azolela kokate abelanga jeune maintenant kokate pasi na motema Paris mobimba ba jeune fille tout bazolela ande konangai eza conseil oyo botika bana mibali bakosa binote vimbisa masoko yesa mabele minene na lingana nazomela libele eza ya kovimba ya kogonfle yono kimbongo koke kosalisa okufa mobala otikala tala eti ayo akei biso mbali totika libande konangai eza message on aza ko interpeller bato bazo kufa na ba chirurgie esthétique oyo bato musu bazo kufa bazana bato kolobela bango to bazo kende silencieusement botika kokene na Turquie kosalisa mabele et en plus boye baka mutu nyonso tu oyo asalisa libele asalisa masoko vina na mokili aweza mukuse. Je vous dis babilo connaissez ba inconvénient moko ya kosakana te vina na mokili awa eza mukuse ce qu'on sait c'est dans masoko osalisa mabele yeba ke non ozana durée à vie so ozali 15 ans ezebele okokufa ezana ba inconvénient moko très dangereux bandi onangai na minute oyo na cette vidéo on a passe mingi na motema 5e d'année la femme de l'homme la Madelici Mardoché Aurélie Oliviera et yo azole la moyen kazo kokate et ça li passe mingi na motema maître Ribiokiel azo ganga akokite kotala keno moi si kitoko boya akei papa devrait jouer Bruxelles à Leli et le moi les pembe chéron à Leli Karim Mel à Leli dans des ciels à Leli bande konangai na cette vidéo passe mingi na motema totika la kaka na histoire bangolais mais cette fois-ci to longwa na Turquie to kene na Angola na Luanda et pai wapi papa oyo atumbi mwana na ye maboko na mai ya moto. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mwana abade ko yokanzala akia fungoli frigo azui kaka boudin oyo akati ndambu ya boudin po alia papa na ebite soki ataki boudin yango na programme toki pele ata programme mwana pe ale nyonso te ale kaka ndambu papa ya kuti mwana nini wana yo nela soja boudin oyo koto bataki soki pe ma ya fufue soki pe ma ya ti on sait pas ma ezali kotoko papa wana zui mwana adindisi maboko ya mwana na ma ya moto. Quelle méchanceté oyo papa ya lolenge nini oyo tango adindisi ndengo wana ba voisin pe mwana gangi ba voisin bakati le kamba monika papa bien badi ko kima ba voisin botala boy ba bengi mwana bango mwana maboko evimbe pesi pasi yo kande ba ko expliquer na portugais a Walanda. Foi isso? Como é que se explica isso? Ao se explicar não temos nada a ver explicar porque nós estivemos no serviço. Então, aquela hora lá para 21 horas, a vizinha que é amiga da mãe dela, liga-se nela dizer que a tua filha aquele queimaram bem mal, que ele queimou. Ah não, é o pai. Por causa de quê? Ah, queimou por causa que ele mexeu na arca, tirou uma metade dessa ficha. Nós pensamos que é mentira, essa hora de manhã se pegamos, viemos, encontramos essa situação. Bebê, o que é que foi? Aí ela ligou a para o serviço. Minha filha. Aí vocês só viram hoje? Isso é inadmissível. Não, nós trabalhamos nessa hospedaria, aí lá nas casas não, aquela já era um risco. Não tem motoqueiro, não tem carro nenhum. Então... Ele também não trouxe a criança ontem. Ela, mas quando lhe queimou, já fugiu. Quem veio com ele é a mãe dela. A mãe dele também, em vez de entrar já logo na polícia, não. Guardou ainda, dormiu com ele mesmo até a banar. Estas horas, é quando eu fui já também lhe pegar, vi lhe treinar, ainda lhe encontrei lá fora. Não lhe encontrei que deu do hospital, não.
Digo, a senhora lhe mandou lá fora para miúda. Este Então pai. peguei a menina, fui no que na esquadra. Tem quantos filhos? Tem só 3, 2 meninas e um rapaz. Esta aqui é a primeira. Isso acontece aqui no município de Cacoaco, centro do Mayombe. O pai acaba de queimar a sua própria filha por uma metade de salsicha. Esse senhor aqui pode fugir, mas vai aparecer. Vai aparecer. O nome dele é o senhor Mingo. Domingo, senhor, qual é o nome dele completo? Mingo. Senhor Mingo. Ele é motoqueiro. Aqui todo no Mayombe ele conhece. Ah, é motoqueiro? É motoqueiro. É motoqueiro? É motoqueiro, ele é motoca. Que queima uma filha? Queima uma filha. Por causa de uma metade de salsicha. Toque de bongo na Côte d'Ivoire et pas wapi ba comprendre le comment que nous devons valoriser les langues africaines na Côte d'Ivoire ba bandi bongo kotanga lingala officiellement to yebi ke ba dongola biso misusu ba voisin bataka kaja lingala na ba école na bango pona ba se infiltrer ba ko ba bongo ba congolais mais pourtant na Côte d'Ivoire ba kotanga lingala pona koyeba kaka langue africaine. Voilà ce qu'il faut faire. Merci la Côte d'Ivoire, va comprendre, va bandi yango déjà. Camarades, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons apprendre la langue congolaise, qui est le Lingala de Congo-Kinshasa. Suivez mon tableau. Les chiffres de 1 à 10. 1. Moko. 2. Mi-balé. 3. Mi-satou. 4. Mi-nei. 5. Mi-tano. 6. Motoba. 7. Sambo. 8. Mwambe. 9. Libois. 10. Zomi. Quelques couleurs. La blanche. Pombe. Le noir. Mwindu. Le rouge. Motané. Le vert. Maïya Pondu. Nous allons apprendre quelques phrases. Je vais à l'école. Nakei na école. Je vais manger. Na lingi kolia. Mon Dieu est bon. Na zambe aza malamu. Nous allons apprendre quelques noms d'animaux. Le cheval, Punda. Le lion, Kosi. L'oiseau, Ndeke. Le poulet, Soso. Qui peut me répéter les chiffres de 1 à 10? Ouattara. 1. Moko. 2. Mi-palé. 3. Mi-satou. 4. Mi-neji. 5. Nitono. 6. Motoba. 7. Songo. 8. Mwambe. 9. Libya. 10. Somi. Un bon. Encore. Qui peut me donner quelques couleurs en Lingala? Mishmana. La blanche, Pombe. Le noir, Mouindou. Le rouge, Motané. Le vert, Maïya Pondou. Qui va me donner quelques phrases en Lingala? Soro. Je vais à l'école. Nakei na école. Je vais manger. Nalenge kolia. Mon Dieu est bon. Nzambe azamalomu. Un bon. Encore. Qui va me donner quelques noms d'animaux? Le cheval, Wanda. Le lion, Kosi. L'oiseau, Ndeke. Le poulet, Soso. Un bon pour lui. Encore. J'ai été ravi de vous apprendre ma langue maternelle, qui est le Lingala Congo-Kinshasa. Chers parents, ya to sola sika makambu ya Pamela kombo na ye Akachi Lutaye. Pamela Akachi Lutaye bazalaka bongo na to azalaki bongo na Italie. D'après histoire, famille bango pe ezalaka na Italie. Pamela azalaka na muninga na ye. Pamela 40 ans d'âge na Italie ba ko vanda na côté oyo bengaka Serea bandeko ya Italie boyebi Serea n'est-ce pas la Serea. Alors Pamela, mère de 2 enfants, bameti mobile na ye azali bongo italien mundele na yebite bino batu bolinga ko bala minde to kopeksa bino te besala ka attention. Il y a eu un temps, on ne sait pas soki na kati
ya libala basala ki na ba rancune na mobali ba bande ko yokana te on ne sait pas. Il paraît que tout Pamela a qui déjà divorce et pas mobali a bande ko boya ko signer lettre on à divorce au fil du temps. Pour la mobali ko boya il paraît bande ko boya peut-être pour ba kabola ba bien te on ne sait pas. On n'a pas de preuves. Alors Pamela a kendra ko tika ba na classe azongite avant atika ba na classe a comment qu'il lettre non na ko tika ba na classe et puis na ville musogi na quartier sope quartier musu sope ville musu quelque part na kozonga te na ndenge nini ngai pesi ngai mutu ko soya ko sakana te akia kozonga te pembeni ya lac tangu abungi Pamela tangu abungi ezalaki le 14 octobre abandi ko luka Pamela jour ali bosa zo mona te ba luki Pamela zo mona te tangu papa kele ko zoba na classe papa yebaki nini ke mama ali ko mona te ake ko zoba na classe 2 jours mama mona te mwana ya liboso azana 9 ans ya mibale azana 4 ans il paraît batuni ma papa mama zawapi o mama asali accident azana hôpital la ndenge yo yebaki ndenge ki mama asali accident entre temps mutuka ya Pamela a été découvert côté à komaki na lettre wana liban de telemi pour éviter baninga na il paraît est-ce que mobali ya Pamela azali policier ne balobi to militaire on ne sait pas bokoyoka muninga na ndenga azoko expliquer mais bref famille bamoni liwana mbilinga parce que babane koloba ya ceux qui ont un problème na foyer surtout ceux qui ont bali étranger to nani lobaka ata mutu moko yebisaka situation surtout te mabe kokota to yebisika te est-ce que Pamela babomaki ye babwaki na mai ami bwakaki na mai on ne sait pas vidéo ko tambolaka partout ndenge famille baso koluka Pamela ozali wapi to hotela ya Ngolanda nyoso to ane pesi mbilinga ngai pesi ngai mutu ko soit qu'est-ce que t'est réellement passé Pamela abungaki azalaki wapi akendaki wapi est-ce que Pamela nde akomaki lettre wana ngai pesi ngai mutu ko soit baluki Pamela amonani te mama na bango na papa baleli baluki mwana bamoni mwana te plus tard tangu mbula masala ko luka baye ko mona Pamela un peu plus tard na lina tanga histoire ngo ndenge ezali na tanga yango parce que yebi yango vraiment malamu te mais heureusement Muninga ya Pamela a expliqué ce qui s'était réellement passé. Kasi na explication autre vous avez nango awa voilà voilà na explication autre vous avez nango awa je crois que c'est suffisant pour na bino ya comprendre batindele biso explication ya Pamela obo mesana boyebi yango tangu tokozoba détail pena malamu ya Pamela tokozonga voilà. Oyo journal m'te commis. A commis nini awa. Voilà. D'abord, ta papa bazo le la oui, bazo le la balobi nini. Un cadavre a émergé le dimanche 20 octobre vers 16h30. Des eaux du Pau. À la hauteur de Crépino. Le corps a été aperçu par hélicoptère Dragon des pompiers qui surveillaient la zone le long de la grande rivière dans le cadre des recherches liées à la disparition d'Akashi Lutaye, 40 ans, dit Pamela. Voilà. Résident en Sereya, congolaise d'origine, mariée et mère de 2 enfants, disparue depuis le lundi dernier, le 14 octobre. Voilà. Les plongeurs, des plombiers de Rivogo, intervenir avec les carabines pour sumer, récupérer cela. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce qu'on a écrit, il n'y a rien de grave. Voilà. Crespino, c'est quoi, je ne sais pas. Voilà, il est écrit ceci. Le corps retrouvé dans les pots appartient à Pamela. Disparu depuis ici on dit le 14 octobre. Certains des faits personnels de la Congolaise de Sereya véronaises ont été retrouvés dans la zone inondable. Voilà. Après avoir été mis à la disposition de l'autorité judiciaire, le corps a été officiellement identifié vers 22h30, le même jour-là. Il s'agit d'Akashi Lutaye, Pamela, pour tout le monde, d'origine congolaise qui résidait à Sereya, dans la commune de Véronèse. Voilà, nous sommes en Italie. Voilà, c'est un peu ça. Donc, disparu le 14.
Disparu le 14, retrouvé le 20 vers 16h. Voilà. C'est l'histoire de Pamela. Mais Mouninga a pu expliquer ce qui s'est réellement passé. Kimiezana bisote mama. Semene lingesila. Mama nangai. Yago bongisa bana semene bakobanda klasi. Pamela. 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 Yaya. Yaya Alberto. Yaya Patrick. Hey. Tole mina kobele la yo mama. Yaka. Yaka. Balobi makolo na yo nyataki na mai oyo. Yango toyeko luka yo mama. Toyeko luka yo mama na ngai. Soki ozali na mai oyo. Lelo ekota te. Obima osika ozali. Nzambe asala biso ngolo. Abimisa yo esika ozali. Tozebi tozali na Nzambe ya solo. Nzambe akozanga koyokela biso te. Nzambe akobimisa yo. Hey! Pamela! 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 Akacha bima! Pamela! Bima mama! Pamela motemo pasi! Motemo pasi mama nangai! Nalukela yo wapi? Balobe oyaki na mai oyo. Balobe oyaki na mai oyo. Oyaki na mai oyo mama. Mai yangu eleki munene. Eleki munene. Hey! Pamela eh! Pamela! Mai oyo munene boyo obanga te mama nangai. Otiki ndako. Oya kolala na mai boy mama nangai. Likambo nini yango elekelaki yo? Okoleka bana na yo. Likambo nini akoleka bana na yo mama nangai. Yakoleka papa na yo na mama na yo na bandeko na yo mama nangai. Onyokoli biso boy ponda nini. Pamela moteme sali pasi mama nangai. Pamela! 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 Tozana kati ya ebale awa. Zambe! Zambe! Suivons ensemble l'homme Naye, nous allons expliquer l'histoire de Pamela. Suivez un peu. On voit bien qu'elle a été forcée à écrire des choses qui n'est pas elle en fait. La famille reconnaît bien l'écriture de la dame. Et du coup, le mari a récupéré la voiture qui n'est pas accidentée, qui lui aurait menti aux enfants, que la maman a eu un accident, elle était à l'hôpital. Or que tout ça est faux. Donc il y a déjà des rumeurs. Oui, c'est ce qu'il a dit, parce que depuis lundi... Avant qu'on ne découvre le corps, on l'a découvert aujourd'hui, depuis lundi. Tout ça, ça s'est passé au courant de la semaine. La fille, elle est arrivée... déjà pris. On ne va même pas trop durer sur son cas. Voilà, la fille, elle est arrivée, elle était jeune, elle est arrivée du Congo, c'est une Congolaise, 40 ans. Elle est arrivée avec toute sa famille, elle a vécu en Italie. Sa famille est partie d'Italie vivre en Belgique. Il n'y avait que sa tante qui habitait là-bas. Allez-y. Et elle faisait beaucoup de choses avec les enfants. Ses enfants avaient en l'âge de 9 ans, le grand, et le deuxième à l'âge de 4 ans. C'est vraiment super. Exactement. Et ils faisaient des choses ensemble avec leur maman. Les enfants, à un moment donné, ils ont voulu demander où était maman. Le papa aurait menti en disant qu'elle était hospitalisée. Elle a eu un accident. Or que le papa, entre-temps dans la semaine, il a été appelé par la police pour récupérer la voiture. Excuse-moi de couper. L'enfant, il a dit ça? L'enfant, il a dit que j'avais la laisse la parler. Tu vas lui poser la question après. Vas-y. La maman, entre-temps, la police a appelé le papa pour qu'il récupère la voiture qui n'a pas été examinée, rien du tout. Il y avait les affaires de la dame dans la voiture. Et le mari a pris la voiture et il vit aujourd'hui comme si rien n'était. Il n'y a même pas... La belle famille ils ont dit que le mari, comme s'il n'a rien fait.
Il n'y a pas le côté insouciance, il n'y en a pas. Donc la maman a été aujourd'hui, donc suite à tout ça là, le corps a été découvert aujourd'hui, depuis lundi. A été alors qu'il a menti aux enfants. Exactement, a été retrouvé justement à côté du véhicule dans une autre ville, près du lac. Le lac en question, moi j'ai des vidéos sur ma page où j'ai mis le papa en train de hurler. Il pleuvait nos papas là, qui sont déjà âgés, et la maman qui pleure. Elle n'arrive pas à s'exprimer, elle n'arrive pas, elle bloque. Elles sont tous, la famille est en Italie actuellement, et ils ont eu un avocat, ils ont mis la pression, ils ont porté plainte contre le mari parce que le mari a été appelé pour qu'il porte plainte de son côté aussi, mais la famille a porté plainte au mari suite à... Parce que le mari ne voulait pas revoir la famille, ne veut pas voir la belle famille chez lui. Il a dit non, il faut me laisser. Il ne veut pas voir la belle famille. Il ne veut pas la sorcellerie des Africains, tu ne comprends pas. Il sait donc, que les Africains vont apporter les sorcelleries pour lui faire parler. Donc voilà un peu ce qui se passe actuellement. Si nous, en tant que communauté, on peut au moins diffuser sa famille pour que, moi je me dis, forcément on est tous des femmes. Quand ça ne va pas dans nos couples, des fois on a des amis où on parle, on peut dire des choses. Il y a une personne qu'on s'est confiée au moins. Exactement. Elle aurait confié quelque chose. Ah oui, c'est ça que on ne va pas se tuer, maman. On a nos enfants en bas âge. Peut-être qu'elle a voulu partir avec ses enfants. Elle a dit au mari, le mari n'a pas encaissé. Ouais, le mari ne peut pas. Non, si tu dis non, que tu parles de tes un ordinateur ici, parce que moi je m'en téléphone. Et là, à côté, on a trouvé une lettre. On voit bien qu'elle a été forcée à écrire des choses qui n'est pas elle en fait. La famille reconnaît bien l'écriture de la dame. Et du coup, le mari a récupéré la voiture qui n'est pas accidentée, qui lui aurait menti aux enfants que la maman a eu un accident, elle était à l'hôpital. Or que tout ça est faux. Donc il y a déjà des rumeurs. Oui, c'est ce qu'il a dit, parce que depuis lundi... Avant qu'on ne découvre le corps, on l'a découvert aujourd'hui, depuis lundi. Tout ça, ça s'est passé au courant de la semaine. La fille, elle est arrivée... déjà pris. On ne va même pas trop durer sur son cas. Voilà, la fille, elle est arrivée, elle était jeune, elle est arrivée du Congo, c'est une Congolaise, 40 ans. Voilà, c'est un peu ça. Là, c'est l'ami de Pamela qui essaie d'expliquer ce qui s'est passé. Apparemment, Pamela était maltraitée par son mari. On ne sait pas est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Donc, on n'a pas la confirmation. Oui, c'est vrai, mais parce que d'une part, que Pamela, si elle allait fuir avec les enfants, bon, l'être au Pamela qui n'a kéi, mais n'a kozongate, bon, ce qu'on ne sait pas. Est-ce que ami bwaki na maiwana babata mutakoti agoku fate o bande ko luke wana ngai pesi ngai mutu ko je ne sais pas que s'est passé, mais on n'a pas beaucoup d'informations à vous donner sur ce cas de Pamela, mais on va y revenir. Le temps pour nous de fouiner, de chercher qu'est-ce qui était réellement passé. Est-ce que c'est une mort naturelle ou quoi? Mais est-ce que l'autopsie a déjà eu lieu? Parce que quand même jour à 22h30 déjà, les corps ont été identifiés, les corps de Pamela, oui. Mais si l'autopsie elle s'est noyée, elle s'est suicidée, qu'on soit parce que Moutou que Telemaki wana baninga kutu yaye babengaki baninga mobile bengaki ekozwa Moutou kanaime sans pour autant demander moi c'est Zali wapi. Et la famille a porté plainte contre Mobali. On attend qu'est-ce que ça va donner et Mobala lingite famille baya na ndakuna. Est-ce que c'est parce que tout ça va deux cultures différentes? Il y a un moment de ça ramener en wana yo lingo bala mundele la culture na ye obali mundele za biso ba africain to bali biso na biso ebi ke no famille zali wana fotinda famille mwanda mbaloso mwa madesu ya bade ko pas mindele ma mwana ezalakate. Il faut tenir compte makamna surtout wana siko ndenge zakana biso africain mtakufi de ko tola la wana asa mindele zakana ndenge wana tala kuntseki tala kumamba. Qu'est-ce que c'est vraiment passé? L'être wana vous voyez au nom il paraît on sait voir qu'il a été forcé à comment l'être on ne sait pas, mais
Elle avait le temps, elle avait le temps d'aller à la police, d'expliquer et consommer ce tournament. Finalement, on ne comprend pas. On ne peut pas s'éterniser là-bas parce qu'on n'a pas beaucoup de détails. Oh, c'est Maman Pamela. Mais on va y revenir. C'est Maman Pamela. Pour la connaître, qu'est-ce qui était réellement passé. Voilà. Mais il faut faire attention. On ne vous refuse pas. Il y a un étranger, mais ça là, attention. Il y a un nini. D'ailleurs, attends, Moutoumouine. Si vous avez un Moutoumouine, il y a un bé. Donc, Mabé et Kokota. Voilà. Tous dans la République démocratique du Congo et pas Pitoko Soukissa. Information à l'élo. Yaya Bakangi va infiltrer dans le palais du peuple. Vous savez que les députés va la Kabongo 500. Mais on aurait entendu que, pareil, il y a 513 députés, on n'a pas confirmé. Mais parmi les 500, il paraît qu'il y a des infiltrés. Batoussou Bakotawana et Mokona Bango a été appréhendé les lots. Il s'appelle Israël Bongo Lord. Israël Bongo Lord, yé Azali Bongo Moko. Na évité la benga député, to bandagi usurpateur na évité à siège à rappel ensemble à coûte la prise à l'oba rappel mais nzo ka na député. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Liste na comme député zate, to ko mona awa. Il est au four et au moulin, mais à sa député, Tenga et Pessinga Moutou soit, n'a évité qu'est-ce qui s'est passé. Donc, t'as moi symbiose, tu le mois de symbiose, t'as la yénga zoloba, t'as sur toi, n'a pas et puis, Ndege Bakangi, n'a Pessinga Moutou soit. Mais on n'a pas beaucoup d'informations à vous donner sur ça aussi. On va revenir pour raconter ça. Qu'est-ce qui était réellement passé? Voilà, suivez un peu ça. Demandez à l'honorable de quitter le mais qui l'a appelé collègue, il venait de vous appeler collègue. Oui, aujourd'hui là. Je ne sais pas tout ça. Chaque fois. Écoute-moi, parce que Batinia ton fan se présente partout. On avec des cas de visite. Comme député, ils sont assumés depuis. Honorable sénateur, bonjour madame. Vous pouvez nous dire quel est votre but de venir ici à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Merci beaucoup madame. Nous venons toutefois d'être à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa pour une rencontre avec le président de l'Assemblée provinciale pour une raison de redynamiser les activités de l'environnement ainsi que de l'assainissement au sein de la ville de Kinshasa. À qui ensemble, moi avec mon équipe, nous avons mis un structure d'appui aux actions de la ville de Kinshasa qu'on appelle Batela Kinshasa. Nous allons travailler ensemble avec l'Assemblée provinciale tel que convenu avec le président ainsi qu'accompagner le projet du gouverneur de la ville Daniel Bumba qui est intitulé Kinshasa Izobonga. Alors, nous nous avons prévu 7 points spécifiques qui va permettre l'émergence de la ville de Kinshasa sur les points d'approvisionnement d'eau et sur les autres points que nous allons plus l'exposer. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Il y a Tongo, il y a Lelo, Toko Oumena Mingite, Tolunga, tu informé de Marambo et l'Ekiwana, tout ça, la attention. Là dehors, c'est très mauvais, yaya. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Toti kamakambu ya ba BBL. Toti kamakambu ya ba BBL. Yozala obali étranger. Songolo. Ozomona basida maltraitance. Yebisaka famille to yebisaka ba proche pour makambu oyo ezongi la bisote. Yom tout la biso ya soko la biso ko pesa benga biso opel biso na soko bengi biso ozu biso te komi tungusawate ya tikela biso audio. Tokoyoka liso na yo tokobete yango kaka ndengo ni to bete yango soko lingi totanga kombo tokotanga kombo soki po boyi totanga kombo te tokotanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous hein. Chap chap. Et tara. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone
soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana